yoga non expliqué omoni masolo bino bobeta ba tia date na la team wat eza makambo sikate na la team wat tia date a tia déjà ba date avant ba tuba yo tia ba date ko laksa mutu combien de fois ko benga mutu jeune talent na ba capacité to comprendre que était peut-être pour un jeune talent za Fabregas na expliquer no mokili pour mokili e baraté Fabregas a eu parolier na biboyi tant héritier musicien Fabregas a parolier afin de naki sensu Fabregas ayakaka ayo ayibi braton nzembo aye kopesa ngo kotekela wata pe ayebo ya zui ba PC catch azonga ba kisensu wata na pigeon wata musicien sona continue ce qu'on a eno na mon musical toke na wenge wata ami collègue ya ba faire ba Emilia ba vena biso ba la coste. Bonjour et bonsoir chers internet partout dans le monde bozolanda biso en tout cas bambote na bino vraiment partout bandimino surtout ya lingomba ya koba plus partout bozali vraiment bambote na bino boyebika ndenge tokendaka nango Martin de Bourgeois toujours en forme et toujours et merci vraiment à Fabrice Ngoma depuis États-Unis et merci à Rit Mutombo depuis France merci aussi à Trésor Mutombo depuis France wabi moto yo mécanicien o azo sala ba trop bende au Congo zo recevoir à la police Trésor Mutombo le grand maître mécanicien depuis France en tout cas Congo zo peut soka merci na ba trop bende zo sala wana donc la police n'a toujours en forme et merci aussi à mon major Rémi Malalèze balobi mon kondi à ville centrale mon major Rémi Malalèze en tout cas ya yo yango wana donc kanga banyama mike wana bazo sala moi trouble na mboka moi to tambola bezate moi to lia bezate moi to mela bezate yo yibika nongo sangsara bango surtout liboke et lelo to recevoir invité na bino bolinga kapé o bisono surtout to yebi donc oyo asimbi territoire nyo surtout ya bitumba ya Héritier Watanabe. Et lelo aujourd'hui nous recevons Univers Goga, moto ya Simi Mandoki. Héritier Watanabe azo bunda na ngo donc na niveau moko azo kipe ko te place à robeta en tout cas lelo vraiment robeta na mais doser biso mwa mukie quoi. Doser biso pena mwa mukie po wata ye moko pe ça tchaki na maboko boye. Donc ça coûte ya kolobela te mon cher Omni bonjour. Ouais, bonjour les gars journalistes. Santé bonne. Santé kitoko biso mikolo santé zala bien pour chemin de la gloire so yo kiango fo santé zala bien donc santé bakamuté za na kitoko. OK boni Watanabe te mkonza mboka zali na minute mkonza mboka ko surtout bezaka fati na monde musical tant to benga mkonza mboka to yebi kena ba musicien tout muto a cartonné la génération na ye eza héritier Watanabe on to benga ke mokonza mboka to benga ka été le rôle à konza à diriger politique te ya hors maramba politique ya ne mokonza mboka na monde musical donc ça bien na PC d'ailleurs ba bon début de la semaine héritier Watanabe le professeur de tous les musiciens donc na PC ba bon début de la semaine ngai na le boss Inyasero patron moko depuis na botama non na monaté boss Inasero donc il est comptable grâce à Sika ba bon début na bino ya semaine makambeza ya fungama donc tous les bases ya la team wata ba spiritas ba bon début na bino toso là les grands journalistes. Ouais et merci aussi à Yannick Kinia donc babi nzemu na yo Yannick Kinia façon beta na ebité boss po yo kota no ba bar te po façon tozo yo ki la mo même ato leki na ba kapela o leki ba kimbuta o ye koto na ba bandal o ye ba partout donc na ba lié o isa ba ambiance donc façon nzembo zo beta que héritier za niveau likolo donc na ebité est-ce que nzembo ezo beta héritier zali ezo beta ka po ya ni ya sola ki bien comment te za gutko sola bien te za ne makambo ya musique pour musique monsieur za la romona boss wana soli ne bien te ba yembeleka nzembo ndingo wana ka mutu akoki ko sola bien mais soyo yebi boulot te o sola bien te ba Yannick ni ya Rombox ba grand prêté mais soki déjà ba betele logo mo boye puis nanya beti
héritier wata professeur, il y a tous les musiciens, mais il fait ça à danger. Oh, boyo lingo sango bibisanga nani na minute ko beta ya nikini ya nzembo et cartonné la minute chobo le roi ba box. Donc ngelo baké chemin de la gloire et na mu pepe moko terrible ah. Te memoni ermo boye na lobara tant batu balinganga baloba trop pour hériter baza ba ignorant. Pour nous 8 ans on concentré chemin de la gloire na comprendre que était oya nzembo mo terrible. Non, bien sûr, il y a un nzembo terrible, oui, mais tout côté on vraiment l'actualité bien. Tout bon amanano. Sikoyo Héritier Wata a lancé album sur le marché. Mais n'engé tu ebeli héritier. N'engana yo tu ebeli héritier. Héritier ce a lancé et ça le rappelle terrible quand n'engo lobi on a mais album oyo ezo kende penza donc ndeka matindika quoi. Et ça nini manque ya marketing ou comment? Ce qui au lobby que album moment cheka ezo kende te album ekende te album kombo nango eza ekabola bitumba. Omoni nini na ebite so batindi obeba pesa ke lo mobe kuna meyoka na zongisa yo na batu wana. Album auto lobela chemin de la gloire. Te po façon lobela ngo na moni ngo neti album les ok et là ils ont été cartonné partout dans ma ville ma boîte partout Lubumbashi. Donc c'est que bino la vérité non et ça vérité mais ça c'est quoi ni to comment comprendre makambo net nga na comprendre makambo musique ba comment na ba soit disant ba leader o balinga ba sala bango po bango ba bulo ba e bati ba lukaka ba sala bango wana comment ba oyo linga oyo balinga ba sala bango batanga komba mutu no et to solo la pembe awa to solo la pembe lokola table na biso eza chemin de la gloire na minute oyo c'est eza album oyo et cartonné tout l'album nyonso ezaki na kati ya marché ndeto sola no na minute oyo eza na album peut yebisanga album nini yo ozo yo kango su na marché na minute oyo to sola nao okimi question nga te na kimi question no te question no na zongi nanu parce que na éclaircir yo na recadre muke par rapport au lobby tozo monezo kenete album ebeti de à 100% amoni album na 3 mois autour 3 mois ebeti 100% succès et dominer tous les nzembo na marché nga moninga na uti ko tambola makasi na kei Congo central Matadi Boma de na bono OK na sentir que chemin de la gloire est violé et que ti Lubumbashi kingu ko yate parce que kina micho atoke couloir kimbuta Déborah Simbi Kotoyo na bakwa faible na se retrouver au bois qui koto lisuboy de la République. Oya koto we mai. Donc yo mo benobi héritier ça bien que je pense que je pense qu'au côté internet. Oh, mais na côté internet, na faut t'entendre. Ngamo vi na ngai na landela rande. Omoti na fanda ka boy. Na linga pena na lié ba makambe belé zo na yaka mingi par internet. OK, ça va. On comprend. Donc on se rend betelo eza internet non, t'es pas internet tu vas tout comment non ko so Mbappé. Mais deuxièmement, to yaka na place wana teke ko somba oui. Mais zela na nito ke maleme. Physiquement, neti boy foma na ndinga ki bo batu. Nga inde na sali constant nga sokoti na ville oye na premium chemin de la gloire au sentir que ba robeta mindele mois 2 3 4 5 chambre so ba koyi na biso na Déborah de la République parce que ba prêter ba kota na fort ba Saint Royal on se comprend ba zoya wana ba PDG Idaro donc on sentir que muto ayoki de la République a sentir lo mo boy ayi ayoki Déborah Luando et consoler na stress moro boy. Habiter ne nozonga boy fona kutana mama to sara même ora. Donc on sentit que Richard Saline album moro boy est tellement puissance koyo te atika. Non, na ningi to zonga nanu. To tino entre parenthèses na ebike to zonga. To zonga pena na olaxa yo to kota sur internet total to beta to mona combien de vies déjà. Mais on soulever le mot quoi. On qui manga on a zone ici au lobby na ke ba leader moko ba lingi ba sala bango net ba leader nini oyo bino bana wata to wata ndia sala biso na minute oyo biso to na concentré na makambo na biso album ezana na marché
le 8 le 8 juin tobeta mo bangé na concert moko boye concert wana na le concert wende batu ba surtout que là ba concert ba libanda biso to bando beta mona kini na ndenge sko ya Pullman parce que droit d'entrée wana est $300 ba oya ba Adidas ezala ba $300 c'est juste des $100 tu vois ba oya ba nini ba concert ba Adidas arena atako tunde kuna ba beta ba $100 biso toye et ça n'a pas problème so ba lobi keti na Adidas to tchaka droit d'entrée $100 $200 ou €200 to beta mais biso sko na le 8 to beta ndole ya $300 sortie officielle ya album na biso chemin de la gloire niveau ya nzembo zo matela niveau pe omona ya droit d'entrée zaleli donc pour la sabino dimension ya place ni tout ça donc voilà tant otangi kamba ba niveau ya barena ozo penser na nani faire regola te arena za pona faire regola e moko te arena za pona batu premier congolais abeti wana nani faire regola no abeti na Adidas boya ngondo yo monyango grave tango balobi ke arena za pona batutu nde faire abeti eza pe na mususu ko ya beti ngo 3 jours te a obeta pe Félix pas obeta mon Félix il vient na biso ya na mona ko ba petit na ba bekam ba mo tia ba concert mais c'est là tant toye côté ya makambu cha date bino cha date na bino banda bobimisa album ti lelo oyo na yoki ka olobi date ya concert moko mais opesi date te molobi bozo beta bientôt concert na Pullman awa mais toyebi te cha date album eli bino ba date te okoma yoka non na explique yo moni masolo bino bobeta ba cha date na la team wat eza makambo sikate na la team wat cha date a cha déjà ba date avant batu ba yo cha ba date malgré ba combattant biso à l'époque na ba combattant na ba 2017 si je trompe pas on se comprendre biso idéologie cha date ezakate biso idéologie ezaka ya temps ya cha date te cha date to cha ba date on se comprendre on a le 8 ezande concert ya sortie officielle ya album donc ça veut dire album na biso ça na 5 mois tellement succès le qui makas artiste azana ba demande et belé tellement et 5 dans 3 mois il faut tout ça ni to beta et mo bangé na concert artiste ça c'est explosé comme libre ngesigo yo komona ba date déjà non nous a annoncé nous a déjà na septembre malgré toujours date fixe mais ça des contrat signé on se comprendre na septembre je pense que na Olympia na Bercy ce qui 7000 places ou 17000 sont combien de places oyebi yango on se comprendre on les a non ils a déjà signement na ngo mais tous la pas sa date pour ma réunion c'est à la soir marche tout est déjà date donc biso li sola ba cha date to banda yango et puis toyebi ke esi la raté basali wana batu pe ba beta bakokanga ngo te biso pe toya tokobeta ku ba o pe mususu eza no yebani te o comprend européen munene on se comprendre tant mozo penser déjà de ça lelo oyo hérité ndenge bazobenga partout que non les jeunes talents par rapport à talent na ye ndenge azokendele lelo tokomi les jeunes talents na misien locaux na ba internationaux bazali na tous les 3 points wana hérité bo placer na point bon d'ailleurs na éviter muto a bengi no héritier jeune talent ponanga 5 ans ponanga amelete na place wana lobby ke pona ko classer héritier international so la ndi tout dernièrement ba mindele ba lobele na télé France hein na moni bon moi circuler pe ma bé fort mindele ba lo babi c'est un artiste international donc à réveiller encore batuna na ba rumba congolais parce que les autres kima rumba po bakoka rumba te mais il est vraiment à s'imposer na ngo à la si batu quoi qu'il est capable po batu côté kima bakoka ba rumba te ya wana pe au sala ngo pe simba pe à danger on se comprend mais à l'axi que Congo c'est la rumba tu vois donc éviter ce que vous avez sanga nani oya benga ki héritier ndeti ba les autres wana lobi ke bakoka ka rumba te ndeti nan parce que tu yebi to na fali to na feregola to na rumba te na makambo rumba faut que l'onga héritier na makambo rumba a ro tsaka bakomba batuté to na kingani te
na makambo rumba na kisiko na kikinto ebi ke hérité wata on comprend tout le monde entier ba ebi ke na Congo mutu oyo on défendre rumba congolais musique oyo opé son air que papa rufanda na bana na mwasi na ndako ba olanda nzembo c'est hérité watanable parce que so tali bien na kisiko ba nzembo beba so landi ba nzembo ba vena biso ba ancien même na ba franco ba kofia kala on sentir que so ba zu ngona ba kilelo ba jeune na biso ba obeta ba o ba landi ba vena biso eza différent so hérité obeta musique wana so ba musique wana po beta à l'époque faut ça danger faut ça grand mission obeta maintenant ba vrai rumba ba vrai sans tenga maté so goga moto na tembe professeur à tous les musiciens ou appelle ça cours ya musique apesi biso sko babilengi wana na minute o donde to vivre chemin de la gloire et kabola bitumba kao na ebité so nani a osé ko bengela nga héritier jeune talent na ebité eko zanani tolanda yango et pas ba artiste surtout aujourd'hui ba artiste ya Fabregas au baloba ke ndeti parmi Sarah soki Sarah Yamado so Yamado voilà yé a bengi jikitière aux jeunes talents donc ça le même jeune talent lokola na bana au Fabregas ya bimisi lokola ba bina filé ba Ibrator ba Patrick Beckham donc genre wana quoi loba elo moko normalement nga benane na yaki na yaki na lobela chemin de la gloire ndi na yaki benawa na koba na yaki na lobela mingi chemin de la gloire pour chemin de la gloire est marqué ba tu belé na espace à 3 mois mais cartonné makasi ekundi ba album belé mais ko yoka mona na mado asaka mo munene boy wana fo chéri wana aben héritier jeune talent na koloba ngana ko mona ko jour wana amele biloko ba bien te mutu na ezalaki ya kotoke parce que soki to bandi hotel ça ba réalité le passé ko laksa mutu combien de fois ko benga mutu jeune talent dans ma capacité to comprendre que était peut-être pour un jeune talent à Fabregas parce que au moins Fabregas patron na yo atindi ye wana le kabati o atinda bango ba le kababenge jeune wata mutu na tembe jeune talent wata na Fabregas a otinda te mais na bien so moni jina peme faye ko lobeloko na TV c'est Fabregas so ko moni Yamado a ozala na courage ya koya ko lobeloko moko a confirmer que hérité à cause de la jeune talent ayebi mutu azo pousser kende parce que na volonté de mo ba obanga ozo comprendre héritier tant aza musicien Fabregas a parolier n'expliquer no mokili pour mokili e baraté Fabregas a parolier na biboyi tant héritier musicien Fabregas a parolier afin na nakisensu na ba Ibrator ba bina filé ozo comprendre à l'époque son obo santé pour nga zaki moi petit pour nga na moi petit pe par rapport à ba âge ya patron na ngai par rapport à ba Fabregas mais nazalaki déjà revivre ba réalité ya musique na yé bapé wana professeur à tous les musiciens monde entier hérité watana ba fana na pigeon so na likokolo si je ne trompe pas Fabregas ayakaka ayo ayibi Ibrator nzembo aye kopé sango côté ki la wata un mo pe ayebo ya zui ya ba PC catch azonga bakisa soa wata na pigeon wata musicien so na continue so na eno na monyo musical toke na wenge wata ami collègue ya ba Ferre ba Emelia ba vena biso ba la Coste c'est la place wana aza collègue na bango parce que bango ba banda hotel ma bo Emelia la Coste babindombe Ferre wata Fabregas aza na sima batebele ba bossa na ba histoire problème est bon mabiso to bossa na ba histoire to bossa na ba histoire te vous comprenez et ngelo ba te que kokende liboso za kokoma non et ça bon côté et déranger nga koyoka mutu o ngai na yebi ngande na bo univers ko na yebi ke Fabregas na monde musical yende kutu ko benge jeune talent parce que ba jeune talent ba welelaka a welela donc a profiter ba pese sous opportunité ya opusa na pembe na ngiama wata classé petit yo zala a yo yemba a micro no yango na beta li solo vrai wana wata mta na Fabregas maintenant na beta lo ba pembe kasi on a tout nit wata mta zo kabula ba micro
ba moment na kutu so wata bi fabrication za na boye fois na yo nde na mono classé au télé ma bien té makambo na oloba même ba vina nga bakakol ya machine ba ebi ozo comprendre donc na minute yo pona nga na ndenge ya solo sans kozala fanatique sans kozala chef d'état-major ba spiritas nga pona nga muta koza jeune talent c'est Fabregas a weleli ozo comprendre mais toza na niveau ya Fabregas te Fabregas na a masa na nga Fabregas a masa na nga oza wana petit awata biso to na tana te biso na minute yo to raisonner nde nini deuxième album mususu zoya poto bimisela skoba mai ba pe ba moni ba menimo ma bonne musique ba fan club nyonso ya la tu mo wata ba spiritas tout ba zo moi deuxième mususu album ya sko yango ya na mo ba featuring ndebo mona pe kete wata ile capable ça la pe ba musique yo ba to romo ki marumba ba romo ya na ngwana ba romo benga ngoso bani ba featuring bilongo abongo ndete to l'axavino sigo kete et lo ngo ba danse la sous yango donc voilà c'est un professeur c'est un grand musicien c'est un grand je pense Olanda qui patron na yo et pas ya Jean-Marie Kassamba na télé 50 vient na biso oka ki ba dire ya patron na yo déjà patron na yo ba dire na ye nenga lobelela ki héritier wata ala na problème na musicien mon côté mais ce que ba niveau bino boko mo memelela ye te biso siko ba niveau yo zo lingo lobela omoni biso to ya ka lobela to te album na biso to te artiste mais ezalaka toujours bino ba journaliste botunaka to yoka ki mutu walobi boye nga quand même na chef d'état-major chef de guerre na mutu mobo na banga na pas tanga na spiritas ya ba vrai ba béret rouge so la ni ba mission minera la ba chapeau rouge nga na muta béret rouge esprit plein fort na banga na pasi so na rolinga te na yoka mutu moko ko tanga na leki na makamu na leki na valeur a traiter héritier watanabe et simbate automatique faut expliquer bino pour na finité so na lobi ko tuna fingeza mabe na fingité mais expliquer batu ba yeba ke ba parole bango ba tenir kolobara nga na ko confirmer bango ke par rapport à niveau et musique c'est Fabregas qui est jeune talent tu vois mais na fingité na rappeler bango parce que biso to bi ba histoire vous comprendre donc voilà biso to za raté que to yé poto finga batu netinga mikolo na mo na ka so na yebo vina ngo lala boy omo raisonner Deborah Simikotoyo na ba quoi faible na se retrouver na bosani bashida nyonso anzambe love chilengi donc na tenter na ya awa bona bandolobela pona ba artiste mo be na fula bango te pona minute au actualité hérité watanabe actualité mais actualité ça héritier watanabe oui bien sûr album est sur le marché mais est-ce qu'on a pas date oh mais na biso que en septembre toi déjà na concert en septembre bozo na date na mais septembre toi na concert to beta na Paris je pense que na Olympia confirmé exact confirmé oh bon on si so moni pena mo konza mboka professeur à tous les missions mon na kia leki na TV lobi ke te date boye moi boye to sali kambo yo mona ngo rate ye rate ya za moto na tembe ye so lobi siko e logo boye na sala ngona date boye c'est que logo wana sala ngona date wana siko ndeti awa ndeti Stade de Martyrs nan botondisa yango te po bolobaka boko joa yango boko tindika yango donc bo beti bo silisi bo tindiki yango bo toboli ba pineza na silisa question nanga bo tindiki yango ekei mais stade bo tondisité directement bo ke sauter bo ke Olympia est-ce que vous êtes sûr que bo tondisa Olympia na bien na tuno question non mona te mutu mo bo na 400 chiki na ba école mo ba danger roi ba lupio boye bana mayele basé belé mais na ndenga ba mystique ya fumi ya betaka les premiers mais ya bimi les deuxième yo kasi papa félicité te faut tant ça bimi les deuxième distraction za ki ba massa que c'est ça le roi concert na bisouti ya bino les mais les deuxième donc pour ngai son abi les deuxième le roi 100% aux une on a 5% c'est que on a zoa qui 100% wana to pèse place bino jouer combien na concert à Stade de Martyrs. Yo siko réalité concert à Stade de Martyrs moi concert à Stade de Martyrs tozala combattre ma casse oye banon de 1 tozala combattre à grave
bambule beta bakomplika biso mpona baaccepte ke ndule ezala le 25 wana so nayebi so ke na stade de Martyr tosala so promotion ka ya 1 mois et puis le jour J il y a le 25 nde tozwa confirmation ndule eza ozo comprendre mais quand même Goga était que oh yaza grand a beta ndule pe est plein tout le monde a pu battre musu pour beti ndule boy moi partout eza vide batu tout ba lekai wana ba beta pe ba place musu etikale ba vide tout le monde ango ndeti banane ah yo mo yebi ngana na tawo lobela bakamba ba non moni eza eloko to lo tant to lo ba photo lo ba vérité parce que non c'est là pardon est-ce que bi que c'est na préparation sous le stade de Martyr. Bien sûr, écoute voilà. S'il te plaît. Attends d'abord. Masola stade na minute il faut mettre rangote. C'est là chemin de la gloire. Non non non. Masola stade photo beta ngo parce que faut bozonga sur na stade. Photo beta ngo. Mais ce qu'on a lobby, il y a lobby na yo ke, il y a lobby ko ki manam te place wana. Stade oyo mona et beta ya batu ba place vide. Biso ngana yo tozala témoin tozala na kati ya kini awa. Stade ya nani? Bon, bah, stade d'union, c'est là, bah, plein terre. Non, tout le monde là, bah, vient à bicho ya wenge. Tout juif ferry, tout juif fali. Tout y est. Bon, en fait. Monstre d'amour, tout le monde la Félix choisi que tu m'as dit parce que il y a déjà à Ibsa bicho qui a retourné sa bref, pour na tout évoluer pour tous en bref. Même à mon stade tous les concerts betama. Pour nanga, bah on se bazala nil. So na bina bando tchaba point pour nanga. Donc, tu as sur 10 sur 10, 10 sur 10. Un point, c'est tout. Non, la classe, le premier dans la gamme encore. Mais le rôle de soulever point, il y a ma camotel, ma martyr, Nani a tout une question, mon corps. Parmi les martyrs, nous sommes tous bêtis. Ferregola, Fali Poupa, Héritier Watanabe, Félix Choazekwa, Moïse Mbiye, Naba concert Rwanda, ou soit Tolongoli, Watanabe Tolongoli. Félix choisi quoi de tous les trois concert au Yomoni et Betty ou Yomoni que non plein à stade des Alaraboui et quoi concert na bien penande na fanda na fanda pour le bela ma concert ba Fali ya ba Ferré ya ba Moïse Mbi na fanda pour le bela chemin de la gloire na le bela ndeni le 8 juin à tobeta mobange na concert na Pullman on comprend na le bela le 14 tobeta sous na Lubumbashi donc na le bela non, bino bandobeta kaka Pullman, Lubumbashi donc c'est ça des choses où peut-être ya ozomona ngambo wana bazo bimisa bino lokwa ba logo. Ouais mes amis, ezako tout bon moté. Biso déjà bato yo bakanisa ba bimisa so ba logo. Biso déjà to tchaka ba date to kenda déjà ko beta to signaka ba concert wana ya ba Olympia ba 2017 tu vois. Eza ngote pona Lubumbashi non, so bato bazana besoin na yo. Oh. Eza mbonga na biso tokende pesi makambu eza makambu aza tour de contrôle yoka te wera benga tour de contrôle a contrôler ne zaka ba Paris to ba Paris kuna eza bana ba vivre ba tout le roi ba to vivre na Lubumbashi na Kinshasa na Goma na Matadi baza batu batan oyo zozela ba concert wana eza déjà na kati ya calendrier ezali ezela jour na ngokoka tana ngokoka les administrations, la team les sociétés, les administrations. Donc, biloko tout va tout rêver wana ba mona grave. Biso c'est ça déjà. Ba bi ke dacho to beta na Zinis Olympia, dacho to beta na nini, dacho to beta na Bercy, dacho to beta na Lubumbashi, dacho to beta na Pullman, et ça planifié. Tant to mona ke o ekomi permet to bi miselongo ni nango touché, ba tout monde. Et ça précédé. On comprend. Talaka ndoule tobe ta sortie officielle ya album na chemin de la gloire. Droit d'entrée c'est $300 na Pullman. Donc to kutana na Pullman ba prêter nyonso ya Lubumbashi, Kolwezi, États-Unis, Canada, France, Allemagne. Boya toze la bino le 8 juin na Pullman 300. Soza coopéra koyati. Donc, place wana et c'est coopérer ça na 300 na yi. Ah, te so ça na 300 na yo oye. Au place wana ezalora, on moni bandule ala ba $300 pour nanga. Et alors ba concert à Libano batu ba o rêver biso bo cha date pour nanga. Différence c'est cause la grandeur munene ngaka. Mais ba monta, et ça ba la ro kuteleki. Bona kosi ba concert wana ba ou arenya ils ont bloqué ba 5 €, 150 €. Biso to beta Pullman le 8 $300. Sortie officielle album. Si y aura non, sortie officielle album. Bosco combien de fois saute urbanisme comme un grand concert.
danger. Donc, au moins, c'est comme grandeur à Watt, hein. Sortie officielle album. Il y aura des sortie concert, il y a sortie officielle album. Hein? $300. Et la gravité. Bon, il va ça. On a un concert, tu vas mettre en haut, il y a grave, il y a danger, il y a danger, il y a kino, il y a bengse libanda. Et ça grave, et ça grave. Non, le les aller sur gravité parce que. Ma fali va bêter un mot, ma fille va bêter un mot. Ma fabrication va bêter un mot. Il y a bien, il y a un autre côté. Dans la salle de présentation, l'album n'a pas de concert à $300. Quand les mêmes anneaux non zolobana, la personne a mis cet album. C'est ça héritier, non? Oh, bon, l'album est bima. Ah, quand on va mis l'album là-bas, on va dire qu'il n'a pas droit ça, boulogana. Et il y a un bon Nathalie Soke, biso to ça la makambu, c'est longtemps. Ma toki na la makambu boy, malembe, toya. On se comprend. Donc voilà. Boni basango ya Dadi Mola. Toki lettre na bimaki. Il y a directeur de marketing Dadi Mola, le chef. Bienvenue, retour na boulot. Boss déjà. MC Dadi Mola. On a tellement marketeur très intelligent que le marketeur rebelle y a un groupe. Zonga Moussa Nao. Pour biso to ba descendre Dadi Mola so ebo moni nani masalanga nani le marketeur Francis Dibaya. On se comprend. Donc on sentit que tout le monde va très intelligent. Ebo moni Pakalingomba. On se comprend. Donc Dadi Mola respect bon debout dans la semaine prêté. Boulot na ebi ko so zongi wana donc Mikolo ko pesa so espace te. Tuzana bangwana donc il m'a appelé. En tout cas, faire ça de Kitoko, viens Kitoko. Azongi déjà mobimba. T'es à ça zongi administration déjà. Bon, et ça nga lo banga ngone émission moya frère na o banza. C'est que papa na moi na te ba bebani bazala problème na bango. Ba sala rara il faut bazonga papa na moi na. Dadi Mola la timo te parler na e ezaki ma na ye na administration ya niveau likolo elle aura ba présidence Cisco. La caméra a eu un problème na fatigue. Il faut fatiguer à quoi ça. Donc à ça qui toko. Ouais. Ah ouais, tout comme déjà vers tout le monde qui déjà a fait émission à Bisso. Nani to chrétien no mo lo mo muke. Yo chrétien kaka. Nani nga mabete. Chrétien à peine azara pour nous répondre. Nani nga mabete. Nani nga mabete et est-ce que lelo héritier Watanabe a koko boire que la paix Fabregas ba fleur par rapport pe ya concert na ya munene o ya zanango Deborah Simbikoto yo na ba coin faible na se retrouver na bosani ba chida nyoso anzambe love chilengi le 8 na sibino le 8 juin biso nyoso na Pullman to ya wana to yo ka ba de la République hein to yo ka ba mai to yo ka ba Rombox. Hein? Nabi que nous a joué na PDG Idaro, C'est Royal, JR Mandé. Donc, na so na yebo inya zéro. Le 8 juin tokuta kuna. Jires depuis Kolosi. Bino boss repso kuna, hein? Le boss Jires motema ya Frida Loanza. Marisha de Wata. Na ya Lubumbashi to ya obeta mo banye suna concert mo bo na ninga ba lushi wana, hein? Toso la nependa makametali la team wata to akuna ba bezo ba kombo mo na fula bangoti donc et ouais ngana tuni est-ce que hérité ou base hérité ou ya latine wata ba koko bois que la paix Fabregas ba fleur par rapport à concert naé pour tout monde il y a des gens au babois qui peut-être Félix choisir comme fleur par rapport à concert na Adidas Arena mais na mono kiminga au bandiko yemba au bandiko bina donc tu éviter ba voyage baninga pe bazo kende mais yo il y a des fois batika kaka na éviter ko memo kaka ba Lubumbashi ba Matadi ba Boma donc yo salamika pona ya Congo kaka masala obi ke boy obi makambo ya makambo ba voyage ya ba poto batu bakomi obeka fort mais parce que batu nyonso bakomi na ba passeport yo bundela wata o memo poto te omoni na weso mlelo moko omoni makambo poto na maboka wata eza eloko te pona asalela ngo mutu mais eloko ngai ndenga na yebeli goga
professeur à tous les ministères wata sala likambo c'est l'esprit na ye ozo comprendre ce qui a CP là lobby que yo eza na yo soit ba mema opoto soit lobby que te yo zana wala kaka po eza makambo ya bulope toele la poto te moni na tina la team wata ngalo ba même entende batu ba okende suba na ba dans septembre ngaso na tigali na zaka na lit non bengo to benga na to kuta to lobela makambo eleka kuna parce que j'aime mon travail na lingalo musana nga na lingaka ko défendre hérité te pona intérêt poto mais na yebi ke mukolo oyo ya kolala la mukia lobi ke univers na meme poto univers ok poto univers ana passeport si vous avez un ezanga na kenda Lubumbashi na matara avion c'est eza mama na lix ezanga ndemo na ba avion poto différence ezanga kuna mali les até ozo comprendre donc muko o yé moko mokonza mboka komona kete na sala ba soda ba play ba mata et puis to kende to zongi parce que na linga Congo eta ke congolais donc masola ba poto to solo la ngo goûter parce que ngambo na ngo ba carte mo boy aya na minute mama poto le la poto mais baninga bazo kende yo tongo zo le mama poto oui baninga bazo mema batu faire gola ba musique ndingu ba utiko ke poto ba lité ya kanda ba kei de fali aussi amema ki batu donc question ba ke poto bazo amema batu boyo zo metela poto ze lokote goga bando mema batu na poto ava bango ba mema batu na bango na poto goga mema batu ebele na poto ba ke bazongi donc ça veut dire makambo poto eza elokote elokote pourquoi babano okuta mike ba petit nanga Beckham mais ma poto so comprendre zonga no bien go Beckham petit nanga déplique so ya nanga déplique ye to ça la ba pré mais na rosa mko déplique moi une année peut-être déplique yo za rakine moi que yo ma poto déplique amema ba musicien poto oui pe ba ye ba zongi voilà si go so ki batu loko la bango Beckham aussi so ki so loko la batu loko la bango to ça na ba niveau moko vous avez un niveau mondial. Tout ça, niveau moko, tout ça, on va master. Non, vous avez un master, oui, mais pas le même travail alors. Tu vas un musicien, on a musicien, un musicien leader. On a un chef d'état-major à Baspir. Bango baza ba musicien leader. Ce sont des patrons. Défenseurs, il y a la team Wata. Donc ceux qui ont yé, on a au monde appelé okuta ngana zawana na ozi la oto. Bango baza ba patron ya ba orchestre na bango. Patron ya orchestre ndeni. O me baza na ba orchestre na bango déjà. Non. Orchestre na bazo débrouiller na ba papa pote ko mi copite munde na za na besoin pas batut. Yo pe ko sa balance no que ça demande no kepo tout. Yo ka c'est zéro grave. Yo mon apoto grave. Mais est-ce que tant yo joue peut-être 15 personnes ou bateau yo tangi ba kombo wana ndeti boyebi na Philippe a azui nini azui date Portugal azui pe date bisanga bazo kende pe a mema pe bateau ainsi go essaie Beckham azo mema 40 quelques personnes a kokate Beckham azo mema 40 quelques personnes bazo kende siko moni nde bango ba mema yango pour comprendre bango ba na niveau C ba mema bateau wana siko muto za na niveau élevé po aboyoka soki atanga na kete la place nanga ba bendi okay babeza na oyoka bien kasi ça ne to zawana peut-être héritier romona na sana batu nanga ebele bon univers yo tikala bunda awa photo matana dadi molo na bibaya bango ba ki ba travailler terrain awa ki manyo be univers yo tikala wa bunda na débat na ko tikala na bunda c'est donc ngana ko tikala pour na bunda TV poto et ça la teke échanger attitude nanga ou bien de na fanda ka boina sana souci nazo sala boy pona ke poto tete j'aime mériter j'aime la team Wata c'est ça les orchestre nanga vous comprenez hein? Donc voilà ouais to comme vraiment vers la fin de l'émission ya biso na ebité pour liloba ya suka te mais moi liloba pour na balandi ya koba plus bandimi ouais liloba suka ezaka que le 8 juin quand on a lobé libino tozana na Pullman Congo à part date le 8 juin date monsieur ezate toke kaka le 14 tozala sous je pense que si tu vas bien tozana Lubumbashi to beta sundu le mois après ce qu'on est toyo tala tu to comme la mois septembre pour septembre ne mutu to ok dépendant ça confirmé orchestre ba que beta concert en Libanda. Maintenant, si tu en septembre, so ba concert eza ba marambeza to zala wana toujours pour le ba fan to akoba bo s'abonner na akoba
Donc voilà, on a profité de la paix, ça quand même, quand même Moutoupé. C'est tout à fait normal. Jessie Matador. Jessie Matador. On appelle ici le général Rémi Kanza. Motema Yarita Kanza. 30 ans de mariage. Soliste, l'équipe soliste Nyonso. Hakim Solo. Soliste l'équipe soliste Nyonso ya orchestre Hakim Solo na peso ba bote kuna Pakalingomba Dadimo le directeur de marketing. CG Tialui Rubenga. On a CG moko très intelligent na ebisibino à l'équipe CG Nyonso ya orchestre. On est selon opinion nga ni ba bote na ngekenda na bongo. Rangi idea ndenga mabete na pesi mbote na famille Bomolo Shadraki Bosolo na pesi mbote na famille Botamba na pesi mbote na JR Mande na pesi mbote na Jurgen Owel na kati ya premium donc ba mbote na bino ngwana je pense que bisonyo son rendez-vous za kaka le 8 tobo sanate mbote na ngai na Jures Kolwezi motema Frida Luanza le maréchal de Wata motema Lydia donc maman Sylvie Masika Sylvie Kanik maman Sylvie Kanik na village Masika et puis bana Kolwezi to kutana na bino le 30 juin na village Masika tozawa na 3e anniversaire ya maman Sylvie ndenge azwa village na wana Masika ba sali déjà 3 ans donc c'était en haut na ba menement ma bonne musique to yoka ba chemin de la gloire de beta mawana tous la wana bisonyo so ingénieur il fait mission coton mutako misa ali bende flair na Kolwezi na bossa ni binote chocho mapuya na zoya wana ingénieur Moussa motema ya mama Sylvie Kanik donc ma bon séjour na bino na ndenge ya Kolwezi kala mingi dans na bino wana tout ça la peu bakamu na ndenga ba Kolwezi après Lubumbashi concert no kitawana penda na Kolwezi pour to préparer pe bakamba ya kitoko quoi donc ya loba mingi vraiment ezal sousté. OK, merci vraiment merci vraiment à toi mon cher ami na nengo ou accepter invitation na biso et merci vraiment balobi Yannick Kini ya tozozila Yannick Kini tozolela trop Yannick Kini ya balobi le prêtre sans frontières donc tozozela kaka biso pe tozozela Yannick Kini ya benga atako mona na pamba to mona na kaka donc osala biso bien soki toye koto na ngamu totali kote ya koda mboka ya Willy Musheni babi tozangi mai tozangi bilei tozangi courant likola banyanga na kata ya Willy Musheni ozopesa pe moi trop toyoki déjà moi don kendaki déjà moi ba côté boye biso pe tozozela kaka ya Willy benga to mona yo ya Willy benga to mona yo toyoka ya Willy mais benga to mona yo toyeba pe ce qui force ya Willy ezalaka kaka ce qui force ezaka to isila. Merci vraiment aussi à Pitch Boteko Mokonjanjil, moto azo sécuriser basi no surtout Anjil Pitch Boteko. Ya yo ngwana ba bi patron ya Sikabotami Matumona depuis matadi moto yo le peintre yo azo sala musala oyo kapna ke no ba saleli yo couleur na ndaku omoni lokwa net ba placer le au carreau et Matumona vraiment ya yo ngwana mon cher ami donc Maître Poison le puissant Maître Poison Maître Oyasimi encadrement sécurité a hérité Watanabe le puissant Poison Maître international ngwana vraiment merci vraiment aussi à Jojo Salazar mon ami d'enfance ya yo mutema quoi Jojo Salazar donc ya yo ngwana et merci aussi à bandimignon surtout ya lingomba ya koba plus mokili mobimba et merci vraiment à vous na nyon surtout bozo sala ponanga et na nyon vraiment na ba soutien surtout bozo soutenir Martin les Bourgeois donc je suis toujours là et je suis toujours en forme pour vous et merci vraiment à vous tous bye.